L'histoire des journaux de Kina TV, bandeko kimisa ndeko pesa ba fin na Kinshasa miom na ndenga mystique. Ah yesu mokili makambo. Tambo na mokili mona makamba ndeko Sedi Petre. Tant la championne alobaka ke le terrain vraiment mabulu. Ko zape to yoka témoignage ya Kims ndenga bandeko pesa ba jeune fille miom ya ndenga kindoki soki kako coucher na ye ba asali yo nde basengaki epanganga po ande koteka na zando mpona ko se protéger yaya donc yeba yo na opération bokomi baninga ti yo koyeba na kotika mokilo ya se na se ya mbeli aimer partager kozanga surtout ko s'abonner te tokutani juste après générique akatome ko achilele lakaswa lusambo sakuru kasole tokimane tolangale analengo watetela tokimane tolangale ana okusumembele tokimane tolangale choise kalo mumba ketole tokimane tolangale pardon le tokimane tolangale dimoto anyola kawo. Bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre Madi. Dikina donné kanda onotetela ke mafumbe en direct à Suède. Gros coucou na babone nyosa Dikina TV partout dans le monde sika bozali. Je dis bienvenue na ba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier ba Joseph n'alimenté. Sans oublier bato bazako pesa baninga suri na Dikina TV. Oya simbi poche na ye na moto ya yebite. Asepeli ko pambola ye. Nzambe na lula mona bino. Ayeba na ko pambola. Esike zangi ya bakisa. Bandeko. Ya Afrique, ya Europe, tous les 5 continents. Oya mana ba bisous, j'espère que vous allez bien. Ya grippe betanga. Na yebite soki toza na moins 20 ans na Suède na yebite bandeko soki ata bakendaka Kinshasa o makolo na kokende po malili ezokota tina kati ya mikuwa vous avez pas l'idée Nzambe oyo mboka ya ba prestige ya ba edi ya ba levan pardon bandeko témoignage yote pandeko na biso ya mobali alobi ser eza likambo ifuna yebisa yo loko za muta media eza na mutu moko pe mwana mwasi moko ko se retrouver ou bente libota na ye bako yoka po na yebite naza na impossibilité ko joindre basi nyonso na bima na bango na ndo teka na zando ser na zando ba mystique elekaka wana pa na biso bato totekanaka biso na biso bato totekaka biloko tosalisanaka ba mystique mbongo kolimwisa bambongo bato kolimwisa marchandise yo tie kutu na prix na seme mutu mususu aza na prix likolo ser aoteka koleka yo donc bisimba bapapa na bamama ya zando vraiment nazwaki ble na ngai na omona mpenza kiyayinisa na papa nezalaka soko okoti esika oza na mutu musu akomema ona esika malamu mpe mutu musu akomema ona esika mabe entourage eza très important wana Marceline pour tout temps oyabo yo lobaka kaka mbala moko ya yanga mtu na obeta lisolo na apresse te yo mtu ozoyoka oza presse poani so oza presse chapa ozoya oyoka esolo na nsima bongo te badi Petrin okutu Sedi Petrin te badi Petrin po eleki ebele ndeko kimisa lobi mama Dikina ser nakoma komona ba mystique oteki marchandise par exemple ya $50 mais ozandi na $15 na maboko yo moko na beta lisolo ya vol malais abi bato azando bato bakisi nyonso tute mais la plupart ser na ngai na simba touche na simba donc balatisanga balbani bapesanga blé ole mombonge matezo kita ser moko azalaki na bike te yo oza nuit oza mutakala il faut se protéger omoni bambongo na biso abo tomekanaka makasi boye yeba kokosala eloko te mwa fone kosila yo mama Dikina ser ezalaki kaka na ndenge kala ya
Ko se protéger. Donc, tant que vous biso li kabongo so yoki kando bozo mona ba mimona meso kete na zaki na marchandise par exemple à $500 nde na kanga ki na koti sina nini na dépôt mutu pa bukite lokote nini te saki na yo ba saki o ezala ya milai wana ya minene ndo teki ba otiaki marchandise na yo ndo kanga ki marchandise na yo mama oye pozo mona ke muta simbi te moko konte biloko eza ya kozanga sina bayaki na lembaki tanga proposer ngai kokende ko protéger mbongo a protéger ngaki alors proposer ngaki na kende ko bomba mbongo na ngai ezala esusu donc touchable te et comme intouchable mutako yiba ngo te ka boy po azana bakisi ne te mama na nga tokendaki ka na Kishasa wana o tofuta ki bioni ni te tokeka na Kishasa wana tokomi epa ya viango po azalaki mukolo par rapport na ngai sert à expliquer nos problèmes nga pe na expliquer lisu problème pour sert ande ko yeba nyonso tuté ayebeka na ndeko bungisa ba biloko na mbongo me biloko ni na mbongo nini ayebaki te nga ndi na pesa penza détail ke nga moko penza na kosomba biloko na nga na te kile msusu di par exemple pièce na compter autant na kozongisa 50 pièces na tongo muta simbita buki malite lokote ta on a ko bimsalem sitika li 35 ah mais musu se ki wapi kaka ndengo na timwe ekende ko sila olozala na bénéfice ozali na ba mankana biten ngana ko tika mutu te nga pe fona sani na bimsa mutu nga pe fona koma koteka neti bango nga pe fo marchandise nange comme belé nga pe fo capital nange mata tant c'est on a proposé qui to keye pas vie on a expliqué pendant na cadre na zolia mino donc sans qu'on se rendre compte que si ko to kota ki wana déjà ezaki sika moko malamu te mama dikina ndeto ekokende vie wana lobi na ki te omoni ba mama nde ba botaka biso ba mama nde ba bimisaka biso na kati ya makolo nganga ndezo yebisanga ser moni nde ba mama ba botaka biso ba bimisaka biso na kati ya makolo avant obanda ko dominer mutu nyonso tu aza l'esprit aza la nani azongisa boye po il faut nano dominer nano mwasi il faut nano dominer nano mwasi parce que ba mama nde ba bimisaka biso donc bango bazaka na pouvoir yo faut que nous kobotela pouvoir na ça si bozo ko meka ko comprendre ngai to kobotela pouvoir na kobotela kasi pouvoir ya ba mama ongo ba botaka biso na ndenge nini mama dikina ser na ngai nganga na pesa ngai sous forme ya mouchoir omoni ba mouchoir intime ba serviette intime wana ezalaka naloba neti ba 20 cm sur 20 ou bien te ba 30 eleki munene po ya ezalaki mwa neti ka pochette normale mais sikoyo ya serviette o balobaka na lingala essuie ya mais sikoyo ya mukie nango ndenganga salaki nini apesi abiki te à chaque fois obano kende kosangana na mwasi il faut pesa ka eloko asala nini apangusaka yango tango yaza kopangusa yango donc yozozwa pouvoir na katikati ya makolo na ba jambe ya basi donc ozozwa pouvoir na nini na studio mama Ngedi tango ozopangusa ozozwa pouvoir na pouvoir wana eloko ne kosala nini kobunga te ser ezala te ko kata soso sala boyo te na pesa mbongo na bima kuna na serviette oyo ya intimité serviette intime eza lokwa mwe siwe moko boye serviette esu ya me ya mukie vraiment nazala mobali kito lokola mbongo pe bande su ko bunga te lokwa deje sina kendake pa nganga mo vente mataki vraiment ser na ngai na bimaki na base belé na bimaki na basi ebele ba oyo penza neti bazaki na ba quartier na bangambu ya ba avenue et tout ebikete na bimaka nae mama dikine ezalaki soki na bimi na mwasi 3 mois ebele plus tard 6 mois il faut mwasi na yebaki te aza na complication ya myome aza na complication ya fibrome donc ese ye munene makasi faut ba opérer ye eloko nga na yaki ko comprendre yango wana mama dikina au moins 95% ya basi onga na bima na bango ezalaki kaka omona kobima na mwasi avant nanu wana omona tout va bien mwasi oyebi soki Kims ngai natikala kozanga problème te na yoka ta crampe te luko te nini te diku kaka boye na kepa monganga po likoleka ngamki balobi ke nini faut ba opérer ngai po moyen ezate na bandi kozwa bonne note nzoka mama dikina serviette wana tango
na lie mwamba na moninga mwasi oleli ya msusu ye asala nini abongisa asala nini ngai nde sikoyo na koflate pende sika wana ngai nde sikoyo na kozwa penza pa na kozwa avance ya kosala nini ya koessuye mwana mwasi po na bacondition bapesaki ngai po mbongo na ngai ebungaka te ngai namonaki na ngango eza normal mama na ngai kina namonaki yango eza normal serota na ngai parceke nakende nganga te ntango na nda kolia mwamba avant nde na nda kokipe te wana omona mosusu oza na mwasi oza na copine ye nda kosalaki ya koessuye yo ndenge ezalaka kaka me ntango nake na ndako ya nganga yebisangaki te nga nde fana banda koessuye namonaki nango eloko moko ya grave te mama likina namonaki eloko moko te ke oyo ya kobango be te eza eloko wana oyo nasalaka banda kala me peut-être na négligeaka ngo me tour oyo nde ntango bapesi nga bikilakila nakomi vigilant ndinza leka te même le terrain mabulu même l'arbitre ekolo les supporters méchants na kosala de sorte ke ngai nde nasala nini na essuye ezomema bamiome ezomema bafibrome na nzoto ya bafio na nde kobima na bango mama dikina yebaki fibrome wana soki balongoli okoyoka kala mingi te obandi suko yoka pasi ntango bakende kotala mosusu ebotaki vraiment bafi wana bakomaki nde baninga ya gynécologie ya chirurgie pardon bakomaki na baopération pamba bafi onga na tikala mpenza koyeba oyo ezalaka mpenza ya quartier boye mpo mosusu ezala mosusu na wenze bokutani na loyenge na nsima camarade moko boye oke kotala ozomonaki mwayo olandela vie na ye eza te me na quartier wana tout autour na kooloba nazalaki ata na mwa ba 15 filles oyo ngai nabimaki na bango parmi ces 15 filles wana mama likina y avait 12 filles oyo basalaki opération ya myome ya fibrome mpe moko te ebele 2 à 3 fois 2 à 3 fois donc na kamoko mukie pendant 3 ans ba fille bazalaki opérer mama dikino zana de canicité yango na lobi beta city makambo to salaka ba garçon tozo coucher na bango basi tozo coucher na bango ya supu na wana otika kango wapi sauf na yo wana otika kango wapi bandeko otika na ona loba ta sauce là tu déposes ça partout ezala mwasi ezala mibali biso nyonso tozalaka na basauce oui toza na basauce ya yo sikoyo otikaka yango wapi mama dikina c'est très important na façon moko oza na likanisité bafille basala baopération. Il y a certaines filles qui peuvent couper dans ces opérations. Ce n'était pas la maladie normale, maman Dikina. Bazali déjà sacrifié. Nazolo ba seti copine na ngai. Maman Dikina. Bakota na sama bele. J'étais curieux ya koyeba ki ndenge nini ba fille ngana bimaka na bango bazalaka na problème d'opération myome fibrome bapasolaki soki bapasoli na myome telem so kende kobota tellement déjà tango azalaki jeune fille bapasoli 3-4 fois tango kende kobota complication kuna pa mutakufi na nini na pasa kobota bente na nzela kobota na kenda kotuna vie wana lobiki te ngai na salika musala bakoko balobaki na pesa yo nini na pesa yo essume wana ya muki na pesa yo essume po kende kopangusaka biso mema tata osala musala ezalaka te ke bakoko bapesaka biso détail nyonso ke te likambo aza kosala ekosalema boye parce que na remarkaki mama Dikina na remarkaki oza na bafille balelaka mabumu pasi oza na bafille moko donc libumu ozokende na donc ozomona opération donc moyen zate okoki jamais kozala na copine même sosi ya 6 mois sans azala na lipasu sans azala na mbeli ya opération na libumu non yango na kopesa témoignage na ngai mama na kopesa témoignage na nga posero ya mema ngai kuna yepe yindelaka apesanga témoignage te ya expliquanga te nini kenda kosala kuna me yende yindelaka ye tango yakimaki na bozambe nda ya koluka ke ngai nde na utai komema yo ngande na mema okuna eloka malonge ezate tala boy nesa bisea ngai penza na mona kana nga ba mystique te me loko na remarka ba fi bazala kana problème mabumu
problème mabumu mama dikina misusu kutu baboti te misu baboti te naoloba boye po Facebook eya na bafille onga na bima na bango la plupart naza na contact na bango misusu baboti te donc j'ai compris que te nga na yeba ende na kopesa basupu ya bafille na nde komema na oyo na nde kopangusa na serviette wana serviette wana ezalaki travailler donc c'est comme si bande koabsorbe donc ezalaki contact entre monde ya ténèbre na bafille wana mioma kindoki fibo na kindoki mama dekina nayebi tele mosusu mutu moko akoyi koyoka amonaki te mwana na ye jeune fille na ye eza normal te baopere kala mingi to te mosusu emonani baopere kala mingi to te mutu moko aosubir 3, 4, 5 opérations mama dikina c'est pas normal eza makambo ya kobondela eza makambo ya kobondela mama na nga mondo ya biso ya android ya na vitesse bamaladi oyo tobela lelo na ntanga bakoko na biso ezalaka mpenza te monda ba vitesse mama na ngai okende koluka mwa kisi na ya mokie bakosenga mwa eloko moko oza kuna besoin te ke okoboma te eza kaka konuire kosala nini koboma kaka kopesa pasi me koboma ya physique te ser ngai mpenza na nde kokabela bafille miom na nde kokabela bango fibrome na ndenga kindoki na ndenga mystique onga ti lelo na komprenaka te meme nganga wana koka koexplike ngai te yango na ye koloba soki bible eza kosenga na biso ya kosangana na nzoto te avant mariage c'est très important mama dikina bato bele bakutana na baproblème juste à cause ya mwamba liloba na nzambe bandeko lobi soko sangana na mwasa ndumba komi ndumba bo soko sangana na muta bakisi kasi soko sangani na ndoki me yo wana ozoyoka ngai yo kasi yo kasi ndina olobela yo ceinture kuta ezalaka te yo lataka pantalon élastique prêt pour la révolution prou esili yo kuta ata olati kanga dadi me mpona kokitisa kanga dadi ondima te komonaka pasi mpona komatisa yango ondima te kozwaka mpenza ezwaka ta mpo efanda na nzoto me mpona kokitisa prêt pour la révolution basala nzambe baomona pasi mpe toyaka kaka na demi vérité tolobaka nyonso te mama dikina mama na nga ser bato baosouffrir mingi na kongo eza ndenge eza boye biso moto tamboli malamu te na bavi na biso omona moto moko akushele mosusu na basi 30 mama na ngai zala ata na place na ngai na basi 30 wana pende oza cirque ya mabe ya kozala te ozobunda na vi neti obunda te ozosala neti ozosala te donc ozomona mpenza ke te oyo mpenza bénédiction nango oyo nazozwa na vie eza nango ya 15%. Tous les 85% eza awa te c'est abeta lisolo moto aomeka se retrouver epai ya nièce neve ndeko na ye soki mbelisi ekoti 3-4 fois na nzoto ce n'est plus normal bamaladi mingi ekomi ya kobwakela na ndenge ya mabe na nzela maladi wana complication ekoya ebele ti ekomema moto na kufa soki kufa te donc vie na ekozala kaka pasi po bakendaka kooperaka okuna komona donc bantidouleur na bantidouleur po ta mosusu nene kaoki te me bake kofongola kuna donc ozomona kaka donc pasi na ndenge akosakana te pasi eza na copine nanga moko mobali atali alobi ngai fo avant na bala ifo bota po bambeli boye neti kobota te tala niveau mama diki tala niveau nayebaka pe te suite soki esuka ndenge nini oui miomi ya kindoki miomi ya kobwakela miomi ya envoûtement kimisa sali mosala na mboka ya Kongo donc hôpital ba chinois penda il faut ba remercier ye po bango nde bazozwa ba client na sima ye kimisi lelo asalani na yamba na nzamba sali ngolo ba oyo batikana na ba problème na ba cicatrice wana yango kubanga nzambe ko ezali bangeli ya mayele
konyoka matoso mwana etikete baninga bazotambola lisembe likolo matako likolo asokola adikola bikete ngai nde penza na yako tika mokili te yaya te batela maman ngebi na yo batela maman ngebi on ne sait jamais dans la vie batela yango obimina mibali 5 10 15 ndoki aozanga wana soki azange gloire à Jésus ba freinage ba blocage ba frein amena ba vie à bato tozo comprendre te pourquoi biso mo tozo kende komi lukela ba problème ya keba na muto amema ko na ndako nganga keba na muto amema ko na ndako nganga nzambe merci pour muto amema ki ye kuna tangu nzambe ye kokuta na ke ko bimisa ye kuna vaiza ya trop tard bato msuba simba azoyeba te abonoka eza normal tala donc kanda mbongo ezobunga na kende ko protéger mbongo na ngai muta yiba te okomi pe kuna balobe loko eza te zoka ke suis oyo yo pangu saka kaka na tango ya acte tango pe ba PCC wana kimsa lobi senza lokola kete degré moko ata ya kindumba e bakisamaki moi degré moko e bakisamaki parce que moi j'étais pas pareil. Okomo linga ba fille donc inconsciemment comme na mobulu ya basi parce que si on va pesa ki il faut pas ça avant pas il faut kende na moi si bon tala niveau vraiment nzamba yeba na kosunga biso po makamba mokili oyo pardon pardon ya bomi na mutu te mais miom kaka nde ko bwaki la rabata abomi na mutu te kaka miom nde nzamba yeba na kosunga biso bande ko live lelo putulwe ko mata makali kotikala. La femme a plusieurs casquettes. Quand ba bonné na bino bino botala hanga. Et ça na couple moko bazana besoin esika ya kosomba mabele ba contacter nga ya na sala na musala nyonso. Quand je dis la femme a plusieurs casquettes, on ce qui tenga pona sa ilo musala. Moi tu es que na problème ezate pour ba famille déception makasi ya na tamboli ka bino moyebi ka ndela champion azala li papa na makolo ki tambala na mutu pona kakola penza le terrain wana bien na ya na spete po bolo baki mwana poto alokotaka mbongo ya kobambanga esika 5000 bota $15,000 waya wana makabu fo bosalila bagi mabandi auta mbujima ya lekana 35 ans na pota kenda Kishasa te. Ya mamana na bane bazoto na serre ceux des ara na Schengen bandeko lobby déjà na 19h ou 20h 19h oyoka ndenge mama zo lela banane ateki lopango na lingwala po akanisa ki poto balokota mbongo lelo tous les deux garçons na ye fuidi. Vraiment bande konanga na lingi bino ya trop aimer partager kozanga te na live alelo na 19h tokuta nimbala sima na ba solo ya vie la championne de retour c'était la vôtre la championne la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède akatombe ko achilele lakaswa lusambo sakonu kasole tokimane tolangale analengo watetela tokimane tolangale ana okusumembele tokimane tolangale choase kalo mumba ketole tokimane tolangale